Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Bandeko balingami pour la méditation particulière d'aujourd'hui depuis Zurich pona liteyo ya bukeseni uta Zurich et aussi tous ceux qui sont connectés dans le topesi monde banso entier, mbote baoyo bakangami na singa le Seigneur Jésus-Christ. na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo Comme le temps passe vite, lokola ngonga ezolekala le lombangu Seigneur, le retour du Seigneur est très bozonge na nkolo ebelemi penza Ça fait pembeni déjà 1 an que notre bien-aimé frère Franck est rentré à la maison. inane yango eleki ndeko na biso frère Frank azonge na ndako nayebi te nde bozoyoka ndenge nini Il me manque. ngai azozanga ngai Mais le Tout-Puissant ne nous a pas laissé seuls. kasi oyo nguya makasi atiki biso Du Seigneur boyi te moko te encore bien gardé. abateli biso malamu Nous sommes profondément reconnaissants au Seigneur tozosi matondo na nkolo de l'heure retentit encore dans le monde entier. mpo na sango malamu oyo ekei mokili mobimba Prophétique de Frère Branham et le message de la fin des temps. lisakoli Tout de même, tout comme le puissant ministère ya ndeko Branham lokola lotoma munene ya ndeko Frank pour le Seigneur, nyonso tu basalaki mpo te nkolo alobela libotene na ntango oyo cela ne plaît pas au Seigneur. Cela ne plaît pas à l'ennemi. wana ekusepelisa monguna Ne te plaît pas à l'ennemi. ekusepelisa monguna te Troupe rachetée et la troupe des vainqueurs écoute ensemble la sainte parole mpo te de leur etuluku ya bato nzambe asikoli na mokili mobimba bayoka liloba na nzambe Seigneur. nkolo Jésus-Christ yesu kristo est toujours le même. azali ndenge moko Il n'a pas arrêté d'agir. atiki kosala mosala te Maintenant, en ces derniers jours, na ntango ya suka fera son œuvre comme akosilisa la mosala na ye ndenge alakaki yango Avant la prière. Je voudrais lire une parole na liboso ne tosambela 24. nalingi kotanga likomi ya Matthieu 24 Matthieu 24, mata etuku mibale na minei le verset 14. molongo ya zomi na minei Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sango malama oyo ya dans bokonzi le monde entier, ekotema mokili mobimba des témoignages mpo epesa litatoli des nations. na mabota nyonso Alors, boye à la fin du temps de la grâce, na suka na ntango na ngolu alors, viendra la fin. suka ekoya Cette promesse s'est accomplie devant nos yeux. promese oyo ekokisami na miso na biso Je voudrais lire une deuxième parole tirée de 2 Corinthiens chapitre 6. nani kotanga likomi ya mibale tozwi yango na 2 Corinthiens 6 2 Corinthiens chapitre 6. Je lis les versets 14. molongo ya zomi na minei Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger. bofanda elongo te na bandimi te Quel rapport y a-t-il entre la justice pamba te rapport nini ezali kati na Qu'y a-t-il de commun entre Injustice. les ténèbres? na justice nini ya malonga ezali kati na molili mpe na pole Christ et Bélial. nini yango ezali entre satana na kristo Union y a-t-il entre un croyant bomoko eza et wapi un non-croyant? kati na mondimi na oyo andimaka te Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? rapport nini ezali Nous sommes na le temple na nzambe vivant. na oyo ya kofukamela bikeko J'habiterai biso toza temple na nzambe au milieu d'eux. elaka ezali na kotambola kati na Je bango serai leur Dieu. na kozala nzambe na bango Ils seront mon peuple. bango bakozala libota na ngai Verset 17. molongo ya zomi na sambo Sortez du nde milieu ntina yango bima kati na bango Préparez-vous. bokabwana Donne le Seigneur. nkolo apesi mitindo Et ne touchez pas à ce qui est impur. kosimba te oyo eza mbindo Je vous accueillerai. mpe na koyamba bino Et je ferai de vous
Je serai pour vous un père. Nakozala pona bino tata. Vous serez pour moi Bino pe fils bokozala pona ngai de filles. bana mibali pe bana basi. Le Seigneur tout-puissant. Pona nzambe na biso na nguya. Oya nzambe na biso na nguya muto alobi. Comme c'est merveilleux Lokola eza kitoko. que depuis la fondation du monde, Uta ekalamu na mokili. soyons la propriété de Dieu, Tozala bao ya nzambe. ses filles et ses fils. Bana mibali pe bana basi. Nous voulons prier. Tolingi kobondela. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen Dank. Père de grâce, Tata na ngolu. nous te disons merci pour ta précieuse et sainte parole. Tozongso matondi pona lilobano na mutuya. Seigneur, Kolo. nous te remercions profondément de ce que nous avons pu expérimenter la grâce et le Tozongso matondi ete tobiki ngolu na yo. Nous te remercions de ce que tu nous as appelés à sortir Tozongso matondi ete obiangi biso ete tobima. avec ton aide, Epe na tango ya suka monter notre préparation. na lisungi na biso obongisa biso pona kembo ya kombo na yo. Bien-aimé Seigneur, Molinga mikolo. Jetzt nicht stehen bleiben. nous ne voulons pas nous arrêter maintenant. Tolingi kotelema awa te. Nous voulons atteindre le but, Tolingi kokoma ti suka. car nous voulons passer l'éternité avec toi. Tolingi koleka seko na seko na yo elongo. Kolo, amen. Pitié de nous. Yokela biso mawa. Du heute mit uns allen zu deinem Fais ce qui te revient de droit. Sala oyo esengeli eya epa na yo. mit deinem Guide et conduis-nous par ton Saint-Esprit. Kamba biso na molimo santo. Montre-nous le chemin. Tala biso nzela. Nous devons suivre. Bongo esengeli tolanda yango. Repose sur nous. Pote nyonso eza likolo na yo. Heiligen Geist. Fais descendre ton Saint-Esprit Kitisa aujourd'hui molimo santo na yo lelo likolo na biso banso. In Amen. unserer Mitte, et fais grâce heilige und geliebte qu'il n'y ait parmi nous que des saints et des bien. Sala ngolo ete kati na biso ezala bobele babulisami. Manifeste ta main puissante. Talisa loboko no na nguya. Tatula liloba na yo. Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Louange et remerciements sont rendus au Seigneur. Mazongi ezo msam na nkolo Nous avons d'être à nouveau ici pour adorer. pona kukoma pona kugumba Nous melaye. avons entendu une parole merveilleuse. Toshi toyoki liloba na mutuya. Ce qui est beau, c'est que tout cela est vrai. Oyo eza malamu nyonso na eza solo. Et aujourd'hui encore le même. Nkolo azali lelo kaka ndenge moko. Et quand le moment viendra, Tangongo ekoya. où la trompette de Dieu sonnera, Kelelo na nzambe kekuula. retentira, alors les morts en Christ ressusciteront. Bakufi na Kristo bakosekwa. Pas seulement un seul comme Lazare, mais tous Eza lokola moko te lokola Lazare me banso qui sont morts bakufa foi d'avoir part na kondima. à la première résurrection. Eze bakuzala kusekwa la yambo. C'était nécessaire au préalable pour être confirmé par la suite Ezali na mutuya pote tutotolama na yo zolanda. selon notre foi. Kolanisa kondima na biso. J'ai des salutations à transmettre aujourd'hui. Nazali na bambote À Zurich, bandeko. j'ai salué spécialement de ta part, frère Russe, parce que tu me l'avais demandé. Nasengi ndeko Russe po asengaki ngai. Tous. Et puis plusieurs frères sont venus Ebele na bandeko baye. mentionner spécialement en me demandant de te saluer ainsi que Balobi na ngai napesi bino mbote bongo. Epena lisanga mobimba. nous sommes profondément unis dans l'amour de Dieu et Tosangani solo na bolingo na Nzambe. reconnaissants. Pe tozozongisa matondi pa na ye. Regardons autour de nous, alors nous constatons que la parole de Dieu se confirme également là. Tant tozotala nzinga na biso tozomona ete solo eloba na Nzambe ezokuta kokokisama. Et la moisson, le froid et la chaleur, Été, l'été et l'hiver, et il en est moisson, ainsi. Genèse 8, chaleur, verset 22. Tout a été nyonso, ordonné par Dieu. etiamaki na Nous sommes Nzambe. heureux de pouvoir voir l'ordre divin Toza na à esengo tous les niveaux. na komona alima na Nzambe na makambo manso. Et ce qui est sorti de l'ordre divin doit y être ramené et
ce sera aussi fait. oyo nyonso te ebimi na Nous le lisons, molongo na bule toute la création esengeli mpe esala mabongo entière bikelamo binso attend la restauration bazozela selon Romains 8 verset 10. komonisama ya mwana na nzambe kolanisa Romain Pour que 8 l'ordre divin originel soit rétabli, bikelamo nyonso ezolela arrivera aussi bazoka mawa que Dieu l'a dit. mpo te oyo nyonso tu ya nzambe bamonisama Qui ne peuvent pas comprendre les désordres. okososola baninga te Je l'ai mentionné quelque part aujourd'hui. nalobi yango lelo Lorsque l'on rencontre des juifs, peut-être lors des voyages ou ailleurs, kokutana na bayuda il n'y a pas de peuple qui réagisse aussi amèrement envers Dieu que les juifs. bapeple moko eza te oyo ezokopesa kanda lokola nzambe eza kaka bayuda Affermis. Mais aujourd'hui, si l'on veut parler de Dieu avec un juif, si lelo soki olingi osolo na nzambe tant qu'un Allemand, na yuda alors il faut s'attendre à quelques questions. soki oza allemand Et où était Dieu? mizelisa akotuna mituna nzambe azalaki wapi Nos mères, nos pères, ntango batata na biso dans les chambres. bamemaki bango na esika ya koboma Où était Dieu quand ça? Où était Dieu? wapi nzambe azalaki wapi Je demande. bazotuna obongo Et on est étonné de voir qu'ils n'ont aucune possibilité de croire. omoni ke posibilité moko ya kondima nzambe eza te Il existe une puissance supérieure, mais Dieu, qui est Dieu? Un Dieu personnel? bakotuna nzambe Ils ne nani savent pas. nzambe aza wapi nzambe kaka ya yo moko Nous savons aussi pourquoi toutes ces choses toyebi sont ainsi. mpo nini makambo wana nyonso to eye bongo Dites à l'avance. nzambe alobaki yango na yambo Si vous ne marchez pas dans mes voies, soki botambo na banzela na ngai te si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes commandements, soki botosi te na mibeko na ngai te na mitindo na ngai te suiviez les voies des païens, alors je vous disperserai parmi tous les peuples. bokolanda banzela bapagano na kopalangelisa bino katikati na mabota manso Dieu l'a dit. nzambe alobaki yango C'est peut-être dans Osée qu'il a dit, oze alobaki je vous ai choisi parmi tous les peuples, naponi bino kati na mabota manso ma propriété. bozala libota ya ngai C'est moko pourquoi nde ntina yango vous punis de tous vos péchés. nakopesa bino pinisio na masumu na bino manso Tous les autres n'avaient pas de loi. baso batola mosusu bazali na mibeko te Et Dieu ne pouvait pas leur demander des comptes. nzambe akoki kotuna bango eloko te Les prescriptions, les ordonnances, matei ils ont transgressé. mitindo nyonso tu bobuki yango Exige une punition. wana nyonso ezosenga bozwa etumbu Et ainsi, du point de vue de Dieu, tout est juste, tout est correct. liboso na nzambe mosika na nzambe nyonso tu eza malamu Il ne le voit pas. kasi moto azokomona yango te Dieu, kasi ba nzambe tout est juste. nyonso eza malamu Et si c'était OK pour nous, soki soki malamu mpo na biso aucun motif de nous plaindre. tozali na likambo komilelelela te Vous savez que je souris un peu maintenant, mais boyebi te nazoseka sikoyo noir et blanc, que celui qui veut se plaindre oyo alingi komilelelela plaigne de ses propres péchés, amilelele na masumu na ye moko pas des circonstances, pas des autres, mpo na bato mosusu te de ses propres péchés. alele na masumu na ye moko Peu, très peu le font. kasi moke basala yango Tout le monde cherche la faute chez les autres. bamosusu bazoloka libunga epai na moninga Ils deviennent encore plus méchants et encore bakomi plus kutu bato na yauli koleka Mais nous sommes également reconnaissants à Dieu de nous avoir accordé la grâce. matondi mpa nzambe ndenge apesi biso ngolu Chercher la faute chez les autres. te toluka mabunga na mpa baninga te Nous-mêmes. malamu tomitala biso moko L'Écriture qui dit celui qui se juge lui-même ne sera pas jugé. liloba elobi te oyo azomisambisa ye moko akomisambisa te akosambisama te Jugé de la même mesure. kasi oyo aza kosambisa baninga bakozela lolenge moko azosambisa baninga wana Nous avons donc le choix. Celui qui se juge lui-même, oyo azomisambisa ye moko il ne sera plus bakosambisa ye lisusu te juge les autres. kasi oyo azosambisa baninga Alors lui-même le jugement. ye moko akozwa lisambisi Que voulons-nous être, où voulons-nous être ce jour-là? tokokoma wapi mokolo yango Il vaut mieux se ranger du bon côté. malamu okomipesa na ngambo ya malamu Nous
nous juger nous-mêmes Tomi sambisa biso moko. par celui qui sonde les cœurs et les reins. Po Il voit tout. oyo aza kosambisa mitema na biso. Aomona nyonso. Depuis que Dieu se fait homme, Boyebi ke Nzambe akomisi mutu, amikomisi mutu. corps mieux. Avant, dans le corps spirituel, cela n'était pas possible. Na nzoto na molimo ezaki possible te. Soit venu dans un corps de chair, Eseleka ya na nzoto na trouvé oyo tozali semblable à un homme. ekokana na mutu. Il a ressenti ce que nous ressentons. Po ayoka oyo tozoyoka na nzoto oyo. Comme nous pleurerions. Ndenge nini tokokolela. Il a ressenti Ye ayoki yango pe. comme les hommes. Ayoki yango Comme les hommes. ndenge bato bazokoyoka yango. Dieu fait essuyer nos larmes. Nzambe aza molimo. Car c'est écrit. Dieu essuiera toutes nos larmes. Nzambe akopangisa biso bapinzoli na biso nyonso po ekomami bongo. Frère aussi a dit que nous allions faire une étude biblique. Ndeko Orisa alobaki tokosala étude biblique. Avec 1 Thessaloniciens 5. Bongo tokoma na 1 Thessaloniciens 5. Na mokanda ya Thessaloniciens Il est écrit, verset 1, ekomami qui concerne les temps et les moments, oyo etali ngonga. vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Boza na ntina te bandeko mpo na yango. Vous savez bien vous-même que Boyebi le malamu. jour du Seigneur Tete mokolo na nkolo viendra comme un voleur. ekoya lokola boyibi. Verset 3. Molonga misato. Quand ils diront Tango bakoloba kimia et sécurité, na sécurité, alors la ruine les surprendra comme les douleurs boyembeba ekoya likolo na bango lokola mpasi ya mwasi aza na posa ya kobota. et ils n'échapperont pas. Bakokima pete. Arrêtons-nous là un instant. Totelema wana On mwango va moke. beaucoup parler du jour du Seigneur. Tolobeli ebele mpo na mokolo na nkolo. C'est un sujet bien connu. Eza mokonzi oyebana bien. Et j'ai également abordé brièvement dans la dernière brochure les développements Nalobi na lombango na brochure ya suka de l'Ouest. ndenge nini makambo ezolekana na Europe de l'Ouest na Est. Je tire de la parole et des prédications de frère Branham. Oyo nazozwa ngo na mateyi Dit à propos na de la liloba Russie comme un na ndeko Branham. instrument de Dieu. Ndenge nini bazoloba na Russie lokola instrument na boko na Nzambe. Et nous remarquons que là-bas aussi, tout est en plein changement. Tomoni pe kuna pe maso ezo na mbongo wana. Il y a encore 3 ans. Mbula misato Le eza. temps est tout simplement venu. Ngonge ye J'ai entendu son discours hier et il a dit le temps où le parti gouvernait le peuple est résolu. oyo ngonga oyo Pour le peuple, bato bakokonza libota ese eleki. c'est un changement Eza mbongo wana dans tout le pays. na bamboka nyonso. Et j'y vois que ce soit en Union soviétique, en Chine, Eza na Union soviétique, tout ailleurs, eza na Chine. tous les pays sont en pleine mutation. Bamboka nyonso tu Pour la phase bongwane finale ezali de la proclamation de l'évangile. mpo na phase oyo ya suka ya koteyaka sango malamu. La phase finale à laquelle rien ne pourra plus s'opposer. Phase oyo tokomi eloko moko ekotelemela yango te. Les choses nous semblent encore complètement confuses. Eloko moko ezomona suka mobulu. Même si nous nous tenons la tête et nous nous demandons comment tout cela peut passer ensemble, Ndenge tosimba mutu ndenge nini makambo wana ekoleka elongo. est sûr, Eloko ya mutu yango oyo. c'est que Dieu trace un chemin Nzambe atiaka nzela na ye. au milieu Pona de libota toute na cette ye. confusion. Amen. Na kati ya mobulu wana Nzambe ati nzela na ye. Amen. Au Premier ministre indien, Na premier ministre indien qui est le premier président indien à épouser une catholique fervente. oyo abwakisaki catholique La servante. décision d'envoyer son fils et sa fille, encore très jeunes,
Ils ont, je crois, 13 et 15 ans. Bazali na 13 et 15 ans. De les envoyer à Moscou pour qu'ils soient formés dans une école catholique romaine par l'État espagnol. Azu atindi bana na ye à 13 15 ans bakende na Moscou pour bakende koyekola na église catholique romaine. Par le mélange. L'avez voulu Daniel 2 verset 43. Na bosangisi Daniel 2 se mélanger entre les peuples, les liens se tissent. Alobaki ke kosangane kozana na mabota. Autorisation d'y construire à Moscou une grande école. Ete batongo na Moscou. Le premier ministre indien asengi batonga école na Moscou. Ezali ya catholique. Alors qu'il est bouddhiste, l'une des plus grandes religions du monde. Zokane ba bouddhiste. La deuxième ou peut-être même la première. Ya munena mukili mobimba. Ils sont tout de même environ 750 millions. Baza ebele kuna ba bouddhiste. Masse importante. Et pourtant on voit comment tous ces liens se tissent. Les religions et leurs barrières sont brisées. Tumoni ba religion na ba barrière na bango eza brisé. Ezo buka na po bazala kaka elongo. Tous les deux croient en des choses complètement différentes. Bango mi hale bandimi makambo ekeseni. Parle des siens, parle de croyants. Quand l'écuménisme parle, il s'adresse à des croyants. Quand le pape parle, il s'adresse à des croyants. Tous s'adressent à des croyants. Tout est flou et mélangé. Personne ne sait plus. Bazolo ba mubulu kaka bulu yeke. Motote ayebi. Nous observons les choses. Kasibiso. Comment l'église s'accomplit. Tomoni ndenge zo tambola. Dieu prépare. Tomoni ndenge makambo ezokokisama. Pour la dernière phase. Tomoni nzamba zo bongisa eloko pona eteni ya suka. Possibilité. Et prépare les choses qui doivent arriver. Azo bongisa makambo esengile ya. Revenons à notre sujet, à notre texte. Tozongela mukonzo na biso. 1 Thessaloniciens 5 verset 1 Thessaloniciens 5. On vous en écrit. Et ça, c'est une chose que nous devons souligner. Bozana posa te bakomela bino yango. Wana zele kambo esengele tobetela ngosete. Dans notre génération, se sont séparés ou écartés et veulent donner des enseignements écrits sur le jour du Seigneur, sur la venue du Seigneur. Surtout, ils sont déjà en dehors de la volonté de Dieu. Bato nyonso na tango na biso balingi bakoma de cette écriture. makambo kozonga na nkolo nyonso na bazali za libanda kulanisa likomi oyo. Et si vous relisez les sceaux, Frère Branham a dit, le Seigneur a parlé des 6 premiers sceaux. Dengo Ensuite fait la comparaison. de Kubranama atali likolo bekangolio toba. Il a écrit un grand mystère. Pona ekangolo ya sambo alobi ke ezali libombami même mwana yebi yango te. Aujourd'hui ils écrivent tous, aujourd'hui ils écrivent. Lelo bango tous bazokoma. C'est notre sauveur manifesté dans la chair. En tant que fils de l'homme, lui-même dit, le fils de l'homme ne le sait pas, seul le Père le sait. Matthieu. Mwana na mutu alobi mwana na mutu ayebi te. Que c'était le 28. Kaka tata nde mutu ayebi mokolo ya bozongi na ye. Mais alors pourquoi lisent-ils encore les 7 sceaux? Poni nini bazotanga bikangelo sambo soki nkolo asi aye Que le trône de grâce est vide. ete trône ya ngolu eza lisusu te. Laissons la parole de Dieu telle qu'elle est et remercions totika liloba na nzambe ndenge yango ezali. et remercions-le d'avoir une connexion avec la parole de Dieu. Totika yango ndenge eza na boyokani na nzambe. Dernière prédication maintenant, une prédication intitulée Citerne crévassée. Nalité yoyo Seul celui qui est véritablement né de nouveau konzi ya bi citerne crévassée. la relation Kaka oyo abotami sika ndenga kozala na boyokani na liloba na nzambe. la parole est venue de l'esprit. Liloba euti na molimo Ne se connectera qu'avec l'esprit. ekokangama kaka na molimo ya nzambe. Nous avons l'esprit de Dieu. Soki toyebi Reconnaissons toyebi molimo na nzambe ces paroles tokoyeba maloba na ye et qu'elles nous sont révélées. yango nde efungwameli biso. Vous savez, à l'approche des élections, nous sommes ici dans notre pays. Cela doit aussi être dit. Tokomi pembeni ya election na mboka na biso esengeli elobama toza na mokumba
que j'ai posé la main sur la Bible et que j'ai dit Seigneur, je Nati suis maboko na ngoli kolona Biblia. une part de responsabilité, aide-moi et bénis-nous, fais que tout se passe bien. Na maboko na ngoli kolona Biblia na sengi nzambe asunga biso. Pour ce qui est arrivé. Po na oyo koya. Reste à savoir si nous sommes globalement satisfaits. Soki to sepeli Nous acceptons la main du Seigneur telle que c'est. tondimi loboko na nkolo ndenge yango eza. Même pas dans ce domaine. Il est écrit, il dirige les cœurs comme des cours d'eau, il établit les rois et il détruit les rois. Azoka mitema lokola ba cordon pe atiaka ba mikonzi. Sont néanmoins dans sa volonté, dans la volonté. Ata esepelisi bino te eza bobele kati ya mokano na ye. Ou non, que nous les comprenions. Tososolo tososola te. Qui ne connaissait pas Joseph. Pharaon ayebaki Yosefu te. Le Seigneur a endurci son cœur. Kasi kolo ayesi motema na ekenze. Et que Dieu puisse manifester sa puissance. Po te nzambe atelisa nguya na ye. Et en fin de compte, personne n'est le conseiller secret de Dieu. Suka moto aza kopesa etoli te. Nous avons également suffisamment parlé de la notion de paix et sécurité. Tolobi mingi pona likambo ya kimia. Verset 4. Mais vous, frères, bien-aimés, ne vivez pas dans les ténèbres. Bino bandeko. Bobika te na mulili. Que le jour du Seigneur Pona koyebete ne vous surprenne mokolo na nkolo ekozwa bino lokola miyibi te. Nous avons suffisamment souligné ce verset. Tobeti sete. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Na tango na poko apole kobima. Il est écrit vers minuit on ekomami te na butu makasi bakoganga. Verset 6. La lumière du soir est venue au temps pole na poko eye éclairer les chemins na tango elongo bani mpona kongengisa biso pour nous éclairer les chemins afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres. angengisa biso po te azotambola na molili te. La lumière ne doit pas venir à midi, elle doit venir le soir. pole ekokoya na midi te ekokoya na pokwa po te tomona pai wapi tozokende. Et au verset 5 il est dit car vous êtes tous enfants de la lumière. Po te molonga mitano po bino banso boza bana ya pole. Nous ne sommes point de la nuit ni des toza bato butu te oya molili pi te kasi tozotambola lokola bamosusu te me toza ekenge toza kosenzela ndenge tolobi mercredi esengeli totikala katikati bato baza koyoka malamu tozobika lokola toza na bomoi liboso na biso. Bomilengela mpe bozala mayele. Continuons la lecture verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Baoyo baza kolala balalaka butu. Qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Baoyo baza kolangwa mpe balongaka butu. Mais nous, biso kasi biso toza bato ya bomoi. soyons sobres. Tozala mayele. De la cuirasse, de la foi. Tozala tolata nguba kondima bolingo. Tolataka ekoti lokola elika na lobiko. Ça aussi en fait partie. Wana pe eza likambo nango eza kati na makambo ngo eza mulato na biso. Nalobi yango awa na kosololaka na mutu notre cher monsieur Raoult, à qui nous aurions souhaité tout le bien du monde, a laissé toutes ses armes et n'a jamais frappé une seule fois. Tolobaki moto na biso atikaki minduki ne nyonso te mabetianga ata mokolo moko te. Azalaki ebele na mapinga na se na mokabukambemi na ye mpo na kobeta baninga. Awa balobi na biso esengeli kolata bolingo. L'armure de la foi et que nous devons avoir l'amour. Bolingo. Ekoti na lobiko. Ekoti na elika na nkolo. Toza nango mpona totika yango na sete me tobunda bitumba. Nyonso wana eza na litoma te soki tozosalela yango misala te. Tango moto azoloba mpona kimia azopesa minduki na region songolo
et les gens prennent des décisions qu'ils regretteront peut-être plus tard. bato bakozwa mikano oyo bakoyokela ngo mawa nsima na mikolo Aujourd'hui, oui, que c'était une erreur de jugement de sa part. ezalaki libunga ya Basra, qui est actuellement en guerre, signifie en allemand paradis. po Littéralement, lelo oyo moto aza na bitumba lelo bazobenga aza na paradis la région de Basra, soki botali région ya basra exactement là où se trouvait le jardin d'Éden. ezali wana mpe jardin de ezalaka Le fleuve, tout. Vous pouvez vérifier. Basra signifie paradis. basra bo vérifie komona elobi paradis Le jardin d'Éden. Vous pouvez le lire dans le livre de Moïse, de Genèse, avec les fleuves, et vous verrez que c'est vrai. bokotanga mokanda moshi Là, on combat. na bafleuve Là, on combat. Mais Dieu établira un paradis kuna nde après que cet Éden de Satan bitumba ezali détruit. Un jour devant nzambe akolongisa nous y arriverons bientôt. pamba te kala mingi tokoma wana Au verset 9, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère nzambe akaneli biso te mpo na kanda na ye du salut. mpo na akana biso mpo na kozwa lobiko na ye amen Ça, c'est une parole merveilleuse. wana eza liloba kitoko Nous savons que le jour viendra, toyebi mokolo ekoya le jour qui brûlera comme une fournaise, oyo ekopela lokola fulu s'abattra sur l'humanité. fulu ya moto Le trône de grâce se changera en trône de jugement. kiti na ngolu ekobongwana ekomi kiti ya lisambisi Déjà dans le 7e sceau, na likangeli sambo verset 1, cette coupe remplie de cendres furent données aux 7 anges. kenyo oyo etondisami na putulu epeselami na baangelu moko On les jeta sur la terre. bakobwaka yango na mabele C'est le début des jugements. ekozala ebandeli ya lisambisi ekobanda na Il mokili existe un grand nombre de passages bibliques qui parlent du jugement. passage ebele Jugement de ezolobela colère. ntina ya lisambisi Le jugement aura lieu à la fin. Le ekosalama na suka lisambisi c'est le jugement dernier devant le trône blanc. jugement ya suka ekosalama liboso na kiti na pembe Des incrédules, le jugement de colère, où les coupes de la colère seront déversées. epai ya pikani na kanda Chapitre 16. ekosopama likolo na bango Ça, c'est quelque chose de tout à fait différent. wana ekeseni Du Seigneur. na oyo Ça wana arrive après l'enlèvement. wana ekoya nsima na konetwama Plusieurs passages. makambo eza ebele Or, le verset 9 de 1 Thessaloniciens chapitre 5. verset 9 Car Dieu ne nous a pas ya destinés Thessaloniciens à la colère, nzambe akani biso na kanda te à l'acquisition du kasi na kozwa lobiko notre Seigneur. nkolo na biso Disons, Apocalypse chapitre 16. apocalypse 16 Apocalypse chapitre 16. Très brièvement, vous pouvez continuer la lecture. bokokoba na kotanga Apocalypse chapitre 16, apocalypse mokapo ya verset 1. zomi na motoba molongo na yambo Et j'entendis dans le temple une voix forte qui disait, nayokaki na tempelo 7 anges mongongo makasi ekoloba na baangelu sambo versés sur la terre les 7 coupes sopa bakeni wana na mokili de Dieu. oyo eza na kanda na nkolo Vous pouvez continuer la lecture. bokokoba Chapitre 8 Apocalypse, comme je viens de le dire. chapitre 8 apocalypse Et là, dans le chapitre, ou bien dans le 7e sceau, dans Apocalypse chapitre 8, l'ouverture du 7e sceau, il est écrit au verset 2. apocalypse 8 7 anges ouverture ya so venaient devant Dieu. elobami ke baangelu sambo bazalaki liboso na nzambe Verset 3, et un autre ange vint et s'éteint près de l'autel. ange aye Un ascensoir d'or azwi na hotel ati accessoire ezalaki kuna pour les prières de parfum ezalaki ezali malombo d'or. ya basanto nyonso tu ezalaki liboso na ngwende La fumée des parfums monta devant Dieu fume ya parfum mataki liboso ya nzambe de tous les saints à wana la main de l'ange. ezalaki ememami na maboko ya baangelu ti liboso ya nzambe Et le remplit de
du feu de l'autel. Pe azio ezalaki na hôtel. Abwaki yango na mabele oyo ezalaki na ba braise na bakala moto. Des voix. Mangongo eyokani, mingongo eyokani. Des tonnerres. Bakake. Des éclairs. Me babi kali kali. Merci. Noko ningisama na mabele. Ange qui avait les 7 trompettes se préparait Ba ange oyo à sonner. bazali na bikelelo sambo bami bongisi po te ba kelelo eyula. Même sonner dans les trompettes ne peut se produire qu'après l'ouverture du 7e sceau. Bongo pe Je tiens à ba préciser kelelo kuula ekosalama bobele une distinction entre sima na bofongoli ya et l'accomplissement, 7e sceau. la réalisation. Il y a une différence Bukese nezali entre le processus kokokanisa dans un na disakoli. le moment où ce processus devient réalité. Mungonga ezali oyo processus ekokoma solo. Des sceaux. Est-ce que c'est clair, mes frères et sœurs? Eza polele banembali pe basi Aujourd'hui, comme dans une classe, lelo tozala kona na kelasi je n'ai pas de capacité d'enseignement. naza na makoki ya malakisi te Jusqu'aujourd'hui. Un exemple. ndakisa Frère Branham dit, nde Branham alobi les 4 premiers sauts Ba- se déroulent parallèlement avec les 7 âges de l'Église. Est-ce vrai? bikangelo minei ezotambola elongo na babileko Parallèlement sambo ya eklesia. avec les 7 âges de l'Église. Le 5e saut, Ekangola mitano les Juifs déjà décédés, etali assassinés, bayudo baboma ainsi que ceux qui se convertiront encore na baoyo bakobongola lisusu mutema seront aussi encore assassinés. bakoboma bango mpe lisusu. Voyez-vous, en mars 1963, Boyebi na 1963 ouvert les sauts. kolo afungoli bikangelo Premier saut, ekangoli na yambo le cavalier qui a commencé sa marche, momateli punda ce trompeur qui avait un âme, mokosi oyo il avait déjà commencé sa marche, abandi deja etamboli na ye le primitif. ebandeli mpenza Cela a continué à travers les phases. akobi na elokuta na ye na babiteni mosusu etikali bilembo tu Les etikalaki premières couleurs sont mélangées, balangilangi ya liboso nyonso to esangisami un mélange. Et tout ça, c'est la mort. wana ezali liwa. Forme la suite. Nous voyons donc clairement Tomoni polele l'ouverture d'un saut kobofungwami n'est pas synonyme de son accomplissement. kobofungwami ya ekangelo endakisi te kokokisama na yango. Ça. 20 ans après, ou bien 1000 ans, Ata 20 ans après ou bien 1000 ans te. pour nous faire comprendre que l'ouverture des sceaux n'était pas synonyme de leur accomplissement. Mpona kotalisa ete bofungwami ya bikangelo sambo ezalaki ndakisa te ke eza kokokisama na yango. Reçu est donné sur la nature, sur l'œuvre et la formation de l'Antéchrist Wana que tous epesemelaki kolandisa ndenge motelemeli Kristo azalaki kobandela mosala na ye. cette époque séduisante où plus rien n'est clairement noir, où plus rien n'est clairement blanc, où plus rien n'est clairement rouge, Na ebandeli oyo tout est mélangé. eloko te ezotalisa eza pembe eza mwindu ezali noir te. Maintenant, Eza periode moko ya koseduire. trois premier dans le dernier, à savoir le 4e. Mais le 4e n'est que le dernier pour l'Église. 4e saut Dernier dans l'ensemble. ezali ya suka mpona eklesia. Comme déjà dit, vous pouvez le lire vous-même dans l'Apocalypse chapitre 6. Tokoki kotanga biso moko Apocalypse 6 Il est question du 5e saut. Et cela akuna concerne à 100%. etali ekangelo ya mitano Aussi, c'est une chose merveilleuse. wana eza mpe ya motuya. Question ici des âmes sous le Awa ezali bato bazali na se la parole de Dieu et du témoignage. baza na se ya hotel. Question ici du témoignage de Jésus. Awa likambo ya Seulement à cause litatoli ya Yesu du Kristo, témoignage qu'ils avaient rendu. litatoli oyo bango bapesaki. Les autres s'ajouteront. Les choses seront différentes. Bamosusu bakobakisama Alors, reconnu Jésus. basosolaki Yesu. Nous ne pouvons pas entrer
dans les détails maintenant. tokokota na détail te. Que nous fassions la distinction exactement comme dans la prophétie. Mes frères et sœurs, exactement comme dans la prophétie. Dieu peut donner une promesse. Nzambe akupeselaka. Prophétie. Mais entre les deux, il peut s'écouler comme dans Ésaïe 800. Kati na yango nakokesema nango ekokoleka lokola Esaïe lokola na Malachi Écoulé environ 400 ans qui avait été dit par sa bouche de se réaliser. oyo Nzambe alobaki na monoko na ye ekokokisama nsima. Des coups de la colère. Nous pouvons aussi lire dans l'épître aux Romains au chapitre 1 tokotanga mpe mokanda na Barome là, le parallèle dans la proclamation de Paul. Romains chapitre 1. totala ndenge Paul amonisi likambo yango. Car la colère de Dieu se révèle du ciel Kanda na Nzambe toute impiété, azokomitalisa utalola justice des na hommes, kotalisa impiété nyonso tu na injustice ya bato la parole captive, oyo bazobomba solo ou dans le mensonge selon la tradition. bazobomba solo bazolobela yango te bazoloba na lukuta N'est pas présenté. solo etalisami te Justement, réprimé par injustice, par des fausses interprétations. kasi balimboli yango na malimboli mabe Sur tous ces hommes qui ont empêché la vérité ou la proclamation. bapekisi ete bolobi ya solo esalama Sur ces hommes, la colère de likolo na bato wana kanda na Nzambe ekomonisama likolo na bango nsima car la vérité apporte la clarté. mpo solo ememaka pole Tout mélanger veut tout obscurcir. kado boyise nyonso tu bokomisango molili moyo bato basosolo liloba eza te Les hommes, la vérité soit injustement cachée. donc solo batalisango mabe La colère de Dieu s'abattra alors. kolo kanda na Nzambe ekokwei likolo na bato wana nyonso. Mais avant que cette colère ne s'abatte, Kasi liboso te kanda wana ekweya nous l'avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. ndenge totanga na 1 Thessaloniciens Nous croyons, nous serons enlevés. biso tondimi ete tokonetwama Parce que nous avons, eh bien, nous n'avons pas retenu la vérité captive. mpo te tobombi solo te. Parce que Dieu nous a accordé la grâce Nzambe apesi biso ngolu de reconnaître la vérité. to toyeba solo yango Il nous a rendu libres. akomisi biso bansomi Nous sommes également reconnaissants pour cela. boye tozosema tondi mpo na yango. Thessaloniciens au 2e chapitre où il est dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour 2 Thessaloniciens 9 elipamba te bazwi bolingo ya solo te puissance est également. nde wana Nzambe apesi bango nguye ya libungi. Lorsque la vérité vient sur notre chemin, je vous en prie, ntango solo ezoya na nzela na biso na bondeli bino besoin d'être examiné. Es- La vérité divine est la parole de Dieu. solo na Nzambe De Dieu est cette foi purifiée. epetolami mbala sambo Toujours vrai. eza solo. Romains chapitre 2, il y a également, il est également fait mention de la colère qui s'abattra sur les hommes. elobami lisusu na kanda ekokwea likolo ya bato. Et déjà même au verset 5. Romains chapitre 2, verset 5. Romains chapitre 2 verset 5 Endurcissement et ton cœur impénitent. kasi mpo na koyesa motema no ekenze Colère pour le jour de la colère eyambi bongo mpo na mokolo ya kanda et du juste jugement de Dieu. mokolo oyo Chacun jugement na Nzambe ya moto asembo ekosalama ekokwea likolo na yo. de colère. Et dans le verset 8, il est dit, mais la colère et la fureur contre ceux qui sont obstinés et qui n'obéissent pas à la vérité, mais Kanda qui servent l'injustice. na baoyo batie mitema ekenze oyo baza kosalela injustice L'entêtement des hommes baza koyesa bato mitema ekenze de se soumettre, baboyi ete base soumettre na volonté na Nzambe. d'être baissés contre lui. Kanda na Nzambe ekopela likolo na bango. Même si quelqu'un venait, même si quelqu'un réussissait d'entre les morts, il n'a pas atako moto asekwe na bawe Thessaloniciens au chapitre 1, au verset 10. akokoloba Nous solo avons lu totangi oui, il y a quelque temps, un mercredi,
Il dit 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Pour attendre des cieux son Fils, qui a ressuscité des morts, Jésus, qui nous sauvera de la colère Pona kozela à venir. na lola mwana na ye oyo akolongisa biso na kanda oyo eza koya. Disait cela une fois pour toutes en nous. Le salut vient avant la colère à venir. Kanda Il ne peut pas en être lobike oyaka liboso ya kanda obligé deux fois. akosa biso balobi mibale te. Infliger sur l'agneau de Dieu le châtiment mawa na biso eyaki likolo ya mwana mpa te servi et de punir encore une fois. akobeta biso mbala mibale te. Et tomber sur lui afin de mabe na biso ekwei likolo na ye c'est notre sûr. na tili na mapipi na ye na minyokoli na ye biso tobika. Le Amen. chapitre 6 d'Apocalypse, on trouve encore Chapitre des paroles 6 d'Apocalypse. intéressantes au verset 16 et 17. Molonga zome na mi Apocalypse chapitre 16. Apocalypse 16, 16 et 17. Il est dit, et il disait aux montagnes et aux rochers, baza oloba na ngomba ape na mabanga cachez-nous de la face bomba biso de lui qui est assis sur le trône na elonge na oyo afandi likolo ya kiti ya mbwende de l'agneau. kanda C'est 17, car le grand jour de son jugement pamba te est venu. mokolo ya kanda na ye eye. Qui peut subsister? Nani akoki kotelema? Mais remarquons, nous, qu'il s'agit ici du 6e sceau. tomoni awa te awa etali likambo ya ekangeli ya motoba. Verset 12. Apocalypse 10 Le 6e sceau. etali 6e saut. Ne pourra arriver qu'après que l'Église soit ou ait été enlevée. 6e saut ekosalama bobele soki eglize enetwami. Le 5e sceau se trouve entre les deux, car 5e saut concerne ceux qui ont ezali déjà été assassinés katikati na bato mibale po te etaleli bato oyo bakoboma mais na baoyo bakoboma lisusu. chronologiquement, tout est très bien et parfaitement ordonné. Na kotala boye nyonso etalisami kitoko. 14, il y a encore quelques paroles qui traitent de ce sujet. Apocalypse chapitre 14, Apocalypse 14 verset 10 verset 19. et 19. Apocalypse chapitre 14, verset 10 et 19. Ici il est écrit, verset 10, il boira lui aussi du vin de la colère Yepe akomela qui a été préparé kenya sans mélange kanda dans la coupe de sa colère, oyo ebongisami na kenya na ye na kanda na ye. dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant yakomela kanda na nzambe liboso baangelo et qui sont ces personnes. ya bule bato na banani. Vous voyez très bien dans quel contexte cela s'inscrit. bomoni na elobeli nini yango eza. Apocalypse chapitre 14 verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. namoni angelo Un évangile éternel. moko azopumbwa likolo C'est aux habitants de la terre. azalaki na angelu azalaki na sango ya seko na seko À toutes les langues aza kolobela bato ya nkota nyonso et à tout peuple. mabota nyonso. Ici, Awa il s'agit donc de l'évangile éternellement valable. awa etali likambo ya sango ya seko na seko ya solo. Pierre ont prêché. Lorsque Frère Branham a été derrière le rideau du temps et qu'on lui a dit tu seras jugé pour ce que tu as prêché, Ntango ndeko Branham azalaki nsima na ntango balobi naye okosambisama il aussi être jugé. ye mpe alobi polo mpe akosambisama. Il lui a été répondu oui, il sera aussi jugé. bayebisi eke akosambisama mpe. Il s'agit de l'évangile éternellement valable Awa etali likambo ya sango malamu à tous les peuples. ya seko na seko etali mabota nyonso bankota nyonso Dernier tour. Oui, la dernière phase. eteni ya suka. Comment Frère Branham
parlait du troisième poule. Ndenge ndeko Branham aza koloba na troisième poule. Ne traitons pas souvent ces choses ici. Biso tolobela makambo awa te. Prennent forme, qu'elles se déroulent. Et alors nous aurons tout le temps pour remercier Dieu. Tango tokomona yango kokisama tokobanza makarisi mosusu te. Et mes frères Branham dit dans le même paragraphe, le dernier poule sera pour les perdus et il sera pour l'épouse. Alors ndeko Branham alobi ke poule ya suka ekozala mpona babungi mpe ekozala mpe lisusu mpona mwasi na libala. Simplement le dernier message. Ekozala sango na suka Ceux qui prendront leur décision oyo bakozwa mokano pour toujours. Celui qui ne croit pas oyo akondima te part pour toujours et est perdu. akobunga na ye. Et accepte est sauvé pour l'éternité. Oyo akondima ngo abikisami mpo na seko na seko. Amen. Il est appelé. Personne n'aura plus le temps de dire je rentre chez moi pour réfléchir. Moko ta kolobete nazonge pa na mpona banza. Les choses se passeront. Des décisions divines seront prises. Makambo ekolekana décision divine ekozwama sur place. Parlerons lorsque le moment sera venu. Tokoloba yango tango ngekoya. Qui suivait le premier dit verset 8. Et un second ange suivi en disant, Angela mibale alobi elle est tombée, Babylone la grande, ekweyi a abreuvé toutes les nations, Babylone munene. fureur de son impudicité. Bango nyonso bao bamelaki masangane ya kindumba. Quelqu'un ordonne à la bête et à son image, adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Soki moto Boira, lui, ameli Kenya Dieu qui est mpe préparé. akumisi nyama wana. Combien sont-ils aujourd'hui dans les églises? Ils entrent dans ce système babylonien. Boni bato bakoti na système wana Babylone. Seigneur, nous louons ta puissance. Kolo Il ne se soucie pas du tout de ce que le grand Dieu a dit. bazokoyoka pasi bazokomona susi te na oyo Nzambe alobi. Autrefois, ils m'honorent de leur lèvres. Bazokomisa nga na bibebo Est éloigné de moi. Selon ma kasi mitema na bango eza mosika na ngai. encore une fois, cela. Celui qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, Oyo n'a pas une approbation intérieure. azana koyoka na eloba na Nzambe te azokondima ngo na motema ne mobimba te. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eloko moko ezotambola na ye te. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eloko moko ezotambola na ye te. Et pas en actionnant des leviers et en créant une atmosphère, mais l'ambiance est là où tout est juste. Et c'est là que jaillit la révélation divine. Epai wapi eza te ke obanda kotindika lokola manivele te solo ezali epai wapi ye azali. L'Apocalypse et les différents sceaux et ce qui est écrit. Toyebi Apocalypse na makambo elesabo nyonso ekomami. Apocalypse 6, verset 6. Et qu'est-ce que c'était le vin? Oui, c'était la domination divine, l'ambiance. Vin ezalaki nini? Ezali kokonza likolo ya bato. Une atmosphère divine. Bozali ya Nzambe. Provoquée par la révélation divine. Bimi na komonisama na liloba na Nzambe. Vous connaissez tout cela, n'est-ce pas? Boyebi nyonso wana. Vous savez peut-être mieux que moi. Boyebi koleka ngai. Moi qui les ai traduits et lus et relus. Ngai moto natangi yango mbala na mbala mpe na limbola yango. Nous souhaitons seulement que cela puisse aussi se révéler. Tosengi Nzambe te yango mpe emonisama mpe epai na biso Mais sûrement. solo Divine de l'esprit dans laquelle la parole de Dieu nous a été rendue si claire, bofungwami a été ya bule oyo liloba na Nzambe emonisa biso polele quelle atmosphère ezala na biso. devrait alors Lelenge nini biso esengeli tozala tous comme résultat. Quelle gratitude. biso comme ya tolingo tozala na matondi epa Nzambe Monter vers le trône de Dieu. Amen. elenge matati na kiti na ngwende na Nzambe. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse 15 Il s'agit ici du verset 1 et du na mulongo na yambo na mulongo ya sambo. Apocalypse chapitre 15, verset 1 et 7.
Puis je regardais dans le ciel Mpe namoni nalola un autre signe elembo moko grand et admirable. ya munene mpe ya kokamu. Cet ange qui tenait 7 fléaux Banjelo sambo basimbi makama sambo. que s'accomplit la colère de Dieu. Yango eze kokokisa kanda na Nzambe. Ici, à nouveau, c'est cet ange avec 7 derniers fléaux Awa lisusu par lesquels la ba colère de Dieu angelo sambo sera na makama ya suka sur la terre. bango bakokwesa na mokili. Et au verset 7, il est écrit: et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or. Moko na bikelemu oyo mine Colère de apesi na baangelo wana kenye sambo ciel. epai wapi kanda na Nzambe ezalaki. Amen. Verset 8. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Tempelo etondi Nous pouvons entrer dans na le milinga temple mpona parce que les kembo na 7 Nzambe. fléaux des 7 anges fussent accomplis. Amen. Bokobata matiki no Les 7 coupes ba makama sambo ya baangelo sambo ekokisama individuelles, puis les choses arrivent à leur conclusion. mpe bandi bongo tikina ekomi na kokokisama na yango. Dans l'Armageddon, Tala Armageddon nous pouvons lire très clairement à partir du verset 12, tokotanga ngo à polele partir du verset 10. Mais ce n'était pas vraiment notre sujet. ezali mokonzi na biso te. Nous voulions simplement décrire très brièvement le jour du Seigneur. Tolingaki koloba na lombango mokolo na kanda na Ils nkolo ne sont pas destinés pour l'Église yango ezali mpona eklezia te. de Christ. Avant que quelque chose de tel n'arrive, nous serons enlevés de cette terre. Liboso te makambo wana esalama biso tokonetama na mokili oyo. Amen. Car nous, Dieu ne nous a pas destinés Po Nzambe ye akana biso te na kosambisama kasi akana biso ete tozwa lobiko afin que soit que nous soyons vivants, oyo akufi mpo na biso akufi mpo te tozala na bomoi nous vivions unis avec lui. tosangana na ye elongo na bomoi. Introduction, celui qui croit en moi vivra, même si liloba na ebandeli oyo akondima ngai akobika parce que nous avons reçu la vie éternelle. pamba te tozwi bomoi na seko. Ils ont seulement précédé ceux qui sont morts. baoyo bakufi kala bayeni bakendele liboso Que nous vivions ou que nous mourions, ata tobiki ata tokufi tozaka ya nkolo alors unis avec lui. C'est pourquoi tokosangana na ye elongo nde ntina ngo parez-vous spirituellement, bomibongisa lolenga molimo allez de l'avant. bokende liboso Cela serait bien aussi. wana kozala mpe malamu. Écrit au verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, nde ntina ngo édifiez-vous les uns les autres. bolendisa na bino na bino Bien-aimés, balingami ceci est très très important. wana mpe eza na motuya. Quand ton frère ou une sœur traverse une période difficile, ndeko moninga azotambola eleko makasi doit faire face à des épreuves, ye moko akokotana na mitumba wana mikakatano wana dire au bon moment, afin que les blessures soient guéries, que de nouveaux ponts soient construits, oui, afin que Dieu puisse nous utiliser po te Nzambe pour nous servir. asele na biso tosunga na biso na Nous biso pouvons tous nous juger les uns les autres. tokomisambisa biso na biso Servons-nous plutôt les uns les autres. kasi tosunga na biso te Servons les uns les autres. Faisons-le avec amour, tosalango na bolingo dans lequel nous aimerions être exhaustés par les autres. na mitema na biso tosepela ete baninge balendisa biso mpe Nous aussi entendre d'un autre. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, oyo nyonso tu olingaki ete bato basala mpo na yo yo mpe esala mpo na bango. oui, c'est dans le sermon sur la montagne. eza na maloba likolo na ngomba. Et puis, la chose reviendra à nous. eloko ekoya na Nous biso devons savoir que la chose reviendra toujours vers nous. Alors c'est pourquoi, verset 11, c'est pourquoi exhortez-vous nde ntina ngo toyebi te eloko ekozongela biso kaka les autres. nde ntina ngo tolendisana kaka biso na biso. Déjà. Alors
Comment cela doit-il se passer? Comment pouvons-nous nous édifier les uns les autres? Prendre deux exemples très particuliers. Chapitre 14. 1 Corinthiens. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous devons maintenant nous édifier mutuellement les uns les autres. Comment cela se passe-t-il? À savoir dans le Saint-Esprit qui guide nos paroles et nos pensées au bon moment avec le ton juste. Peut-être encore cette partie ici car le temps est avancé. Verset 12. Nous vous prions de la considération pour ceux qui travaillent bozala na considération pour na boye bazo sala musala nzambe devant et qui vous exhorte dans le Seigneur. O bazali boso pe bazo kolelisa bino na kati na nkolo À cause de leur travail. boza na bolingo po na tina musala na bango. Ça aussi c'est très important. Wana pesa na mutuya. Je vous en prie, n'oubliez pas le contexte. Bobo sanate. Tina likamuna biso 1 Thessaloniciens chapitre 4. Du retour du Seigneur. De la résurrection de ceux qui sont endormis en na baoyo bakufika cha na Kristo. Ceux qui vivront et à ce moment de l'enlèvement. Na mongongo ya kunetwama. Et qui monteront à la rencontre du Seigneur. Ba nyonso bakomata na bokutani na nkolo. Pe sima mukolo na nkolo ekoya mukolo akanda na oyo nyonso elandi. Awa lobeli biso ndenge nini esengeli totambola tobika malamu. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent en tobondeli bino boza na considération na boyo bazosala mosala et devant le Seigneur. Liboso na nkolo. J'ai une grande gratitude. Naza na matondi epa na nkolo. Naza na bolingo mpo na bandeko na ngai. Frère Rousse, le frère Gaïdat, bandeko baso bazotatola eloba na nkolo oyo basali mosala bomoi na bango mobimba oyo bazalaki na mokumba ya mutu te, bazwi lisunga ya mutu te. Basali musala nazokoma na mokozi eza mutuya. Si c'est la parole de Dieu, si c'est dans la parole de Dieu, alors ça doit être important. Soki ezali loba na Nzambe yango esengeli ezala mutuya. Si cela n'était pas dans la parole de Dieu, cela n'aurait pas d'importance. Soki yango ezalaki na loba na Nzambe te elingi ezala na mutuya te. Il est dit pour ceux qui sont devant et qui vous exhortent dans le Seigneur. Elobami na pona boyo bazali liboso ozo balendisa bino na kati na nkolo. Au cours de toutes les années, qui en a déjà eu besoin? Tout le monde garde les mains dans les poches, du moins ceux qui en ont. Qui en a fait usage? Combien de fois avons-nous vu des choses, entendu des choses? Combien de fois notre âme a-t-elle souffert? Balaboni toyoka makambo, balaboni mitema na biso enyokwami. Certitude qu'elle aurait été entendue et acceptée. Makambo toyoki nani ngaki koyoka biso lokola boye. Si par exemple deux personnes ont des opinions divergentes et un homme de Dieu est présent nani na bino qui ne prend pas parti, bato mibale baza na komona ekeseni kasi moto na Nzambe azozwa parti na bino nyonso tu te. Toute discorde aurait été éliminée et Dieu. Mbeba nyonso tokobenda nyonso belesele elongwa. Il est écrit au verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur travail. Boza na bolingo mingi pona musala na bango. Demandez au Seigneur. Tosenga nkolo apesa biso nzela kolinga bino makasi. Acceptez que les gens vous serrent très fort la main. Ndimete bato ba pesa mbote na lusako De tout leur cœur. na mutema na bango mobimba. Ce n'est pas toujours nécessaire Na luzito. ici, en notre présence, de nommer les frères dans la prière. On peut le faire dans le secret de notre Awa tosengi te otanga bandeko frère aussi. na ba prière na bino kasi tokosala ona sekele
na bandako. Si vous le sentez, si vous vous sentez poussé à le faire, okosala yango vaut mieux que soki nous sachions etindi yo ke osala yango que vous kasi malamu nous toyeba ete bozo soutenir biso en privé. Mais sentez-vous libre. bomiyoka pepele Vous vous sentez-vous libre. bomiyoka pepele Par l'Esprit de Dieu. botika ete Molimo Santo akamba bino. Nous vous prions aussi, frères. Tobondele bino bandeko Ceux qui vivent dans le désordre. baoyo bazobika na Et ceux qui sont abattus. nyamunyamu Acceptez les faibles. Usez de nayebi ke babetami mpenza bondima baoyo baza faible mpe le mal par le mal. bozongisa mabe likolo ya mabe te. Nous y veiller si nous n'en savons tosenzela yango soki toyebi eloko te lorsque le mal est irréparable. soki mabe bakokobongisa yango te tosenzela Si nous tous qui entendons la parole de Dieu, si nous la prenons au sérieux, mingimingi ntango tozokela liloba na nzambe tozozonga na bokonde nyonso j'ai tel ou tel projet, mais je ne suis pas tout à fait, je ne suis pas du tout sûr que ce soit juste. oyoki likambo kasi Un des frères, il m'a osololi na ndeko fo koloba malamu dit que j'ai l'intention. oyebi likambo malamu te fanda Alors nous pourrions nous épargner beaucoup de souffrance. wana boye tokolunga tokomibikisa na bambeba ebele L'ordre biblique et savions que Dieu a aussi donné ou établi des frères qui portent à cœur l'assemblée. koyeba ete nzambe mpe ati bato baza na mitema na bango lisanga mobimba Par le mal. koloba mabe na bango te. Il ne rendez pas le mal par le mal. alobi kozongisa mabe likolo ya mabe te Cela arrive encore. wana mingimingi yango eyaka kaka Nous nous étonnons que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas. bo tokokama ndeni Molimo Santo ezosala mosala nango te Pas descendre sur nous. ekokitya likolo na biso te. On m'a dit, si nous avons la nature de l'agneau, ndeko Branham alobi l'homme descend et soki ozala na lolenge ya mwana pate si nous avons la nature du loup, mwana molimo ekokita me soki ozala na lolenge ya mbwana zamba alors avoir la nature divine. wana ekosimba te me esengeli tozala na lolenge ya bule Garde à ce que personne ne rende le mal par le mal, tomilengela ete moto moko te azongisa mabe likolo ya mabe les uns envers les autres et envers tous. tolingana biso na biso mpe na bato banso Soyez toujours joyeux. bozela kaka na esengo Et sans cesse, verset 17. bobondela kolemba te Rendez grâce en toutes circonstances. bozongisa matondo na makambo manso ekoyela biso À votre égard en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'Esprit Saint qui est en vous. koboma te moto na molimo eza kati na biso Les prophéties. Examinez tout. baprofesi nyonso malamu koexamine yango De tout ce qui est mauvais. na oyo nyonso eza mabe. Que le Dieu de paix nzambe na kimia ye mei sanctifie abulisa biso entièrement. mobimba Et que votre être, lisungi na biso l'âme et votre corps soient conservés irréprochables elimu na biso lors de l'avènement. molimo na biso nzoto na biso ezala zangi mpamela na bozonge na nkolo na biso Yesu Kristo oyo abyangi biso. C'est lui qui le fera. Amen. Ye nde moto akosala yango. Alleluya. Gloire soit rendue au Dieu vivant. Kembo ezongisama na nzambe na bomoi. Que le Dieu de paix lui-même, pas toi, pas moi, Nzambe na kimia ye moko yo te ngai te vous sanctifie abulisa bino tout entièrement. mobimba na biso L'assemblée, lisanga mobimba sang de l'agneau. oyo efandi na se ya makila mwana mpate Pardon. oyo ezwi boyokani na bolimbisi na masumu Dans la parole de la vérité. oyo ezoyokela liloba bosolo Donc, sanctifié bulisa dans la vérité par l'Esprit. na liloba mpe na molimo Celui qui est devenu croyant, oyo akomi mondimi parole. alonda liloba Dieu nzambe accomplit la sanctification. akokokisa kobulisama Verset 25. akokisa kobulisama Bien-aimés frères, balingami pour nous, bobondela mpo na biso bopesa mbote na bandeko banso na lipepo ya bule conjure par le Seigneur. na lobeli bino Cette lettre na nkombo na Yesu ke mokanda oyo chez tous les frères. etanga na bato banso bandeko banso Que la
grâce ete ngolu de notre Seigneur ya nkolo na biso Yesu Kristo ezala na bino. Amen. Maintenant, cette lettre Sasa ipi aussi parmi nous, mukanda etangami mpe na biso awa qu'elle soit relue. ekotangama lisusu Relue, oui, pour moi, pour toi, mpo na ngai mpo na yo. oui, que nous puissions la relire Totanga yango lisusu en demandant, Seigneur, na kosenga nkolo la parole qui est écrite lilobo ekomami devienne réalité ekoma solo avec moi. na Je ngai. voudrais me soumettre à chaque parole. Nalingi na se soumettre na liloba nyonso, Et vous verrez que Dieu pourra nous bénir encore davantage. akoki kopambola biso lisusu. Qu'avons-nous considéré mercredi dernier? Totali mercredi ya suka Comment peux-tu mépriser ton frère? ko ndenge noko kotyola ndeko na yo L'une des pires choses qui soit. na makambo ya mike mike okoki kozala. Comme il est écrit, rejeté par les hommes, un homme de douleur, O nde ekomami abwakisami na bato, moto ya mpasi, le fuyait. bato bazokima ye. Et je pense que nous avons également expérimenté un peu de mépris. Bifese tobiki kotyolama wana. Nous C'est vrai. devons traverser, endurer. Mais une chose est sûre, eloko ya motu ya ezali nous entendons la parole de Dieu. biso bo toyoka liloba na Nzambe. Nous perdons notre respect. Soki tobungisi limime na biso, Je répète ici, frère Branham, nazoloba ndeko Branham mieux que je peux. Il a dit, alobi une assemblée perd le respect pour son pasteur. soki lisanga ebungisi respect En allemand, c'est mpo na paster na ye, berger. na allemand elobi mpona mobateli pate. Chacun dit ce qu'il veut. Moto azokoloba oyo alingi oyo azolinga Je koloba. rappelle une parole que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Elobi liloba Nzambe alobi na Ancien Testament, C'est vrai. Alors très bien, alors je vais vous la lire. nakotangela bino yango Se trouver dans Lévitique. eza na Lévitique. Les différentes choses sont décrites. Makambo ebele ekomami Au chapitre 21. chapitre 21. Lévitique chapitre 21. Ici, il nous est dit, Chapitre nous 21 devons faire elobami oyo esengeli kosala distribuer le pain, c'est-à-dire la nourriture de Dieu. boyo bazokabola bilei ino koloba Chapitre 21, bilei na Nzambe. verset 6. Chapitre 21 verset 6 Pour leur Dieu, baza basantu mpo na Nzambe na bango, point le nom de leur Dieu. Car kasi kobebisa kombo na Nzambe na bango te. offrir l'offrande de la flamme du Seigneur, Kopesa la nourriture de mbeka leur Dieu. ya moto na nkolo eza bilei na Nzambe, Sont saints. bango baza basantu. Puis il est écrit, Mpe ekomami amen. ils ne prendront pas pour femme une prostituée ou une femme déshonorée, Bakozwela mwasi te lokola mwasi ya ndumba, ube mwasi oyo babebisa, ube mwasi oyo baboya na mobali na ye, est consacrée à son Dieu. pamba te bango bamebonzeli pa Nzambe na Il bango. le considérera comme saint. Okomona bango lokola basantu, Il offre la nourriture de ton Dieu. bazokopesa bilei ya Nzambe na yo. Toi saint, Akozala mpo na yo mosantu, il sera pour toi un saint. akozala mpo na yo Je mosantu, suis saint, parce que ye aza mosantu, le Seigneur, nkolo qui vous sanctifie. ye wana azobulisa biso. Amen. Ça aussi sont les paroles de Dieu. Wana mpe eza maloba na Nzambe. Vous devez le considérer comme saint. Bo esengeli kotala lokola mosantu. Et la nourriture de notre Dieu, c'est la parole de Dieu. Bilei ya Nzambe na biso eza liloba na Nzambe, Et par cette parole, nous sommes sanctifiés. na liloba oyo tobulisami. Nous péchions la parole de Dieu sans avoir été sanctifiés par cette parole. Okotala liloba na Nzambe obulisami na liloba ngo te. La parole de Dieu. Liloba eza Nzambe. Alors, nous voulons honorer nos frères comme nous l'avons entendu. Topesa limeme na bandeko ndenge toyoki, Nous voulons les estimer tolingi kolinga bango, et respecter tope kozala na limieme na bango, de la richesse de sa grâce. na bozwi ya ngolo na ye. Amen.